Warrior est un état d'esprit. Warrior est la sinon guerrier, un mot anglais, la guerrier. Surtout ça na pour attaquer kolande la marambutu ya aigle. Cause ya tourna biso. Baza calme disque d'or tokos enzali. Mutu ta palanga na Warrior tout boza no calme disque d'or ezanango. Tozela tour par tour ya malembe ba omona disque d'or tokos ezala. Le roi Babandé na okuna malembe ya bana na Lubumbashi. Peut-être be boya na Kinshasa. Malembe tozela ra disque d'or et pesama. On a assuré bon baza ma calme mon timbre de vie. Aujourd'hui couleur qui c'est 1 million de vies, migrants de rêves, 1 million de vies. On a la version audio, on a entangelo. Aujourd'hui migrants de rêves couleur. Aujourd'hui sous-sunini oza nga fitting babeta na NASA. 1 million de vies. Tokos de maisons tamboula kitoko, ça marche très bien, ils ont kenema kitoko partout, ils ont bêta à mort koutou, n'en parlons pas. Nous boumons na marambezo sala partout, aux à la coco, aux à la maman mkolo, partout ba embara mort, à mort koutou kano, aux ba un coup, ba millions de vies autant. Tokos de maisons tamboula kitoko, to banga bisote, to c'est la bisote, tokos de péto kota challenge dans calamité pour na disque d'or ou bé à mort, tout le monde a un single d'or, nombre de vies. Aujourd'hui, couleur, qui c'est 1 million de vies, migrants de rêves, 1 million de vies. On a la version audio, on a entangelo. Aujourd'hui, migrants de rêves, couleur. Aujourd'hui, sous-sunini, oza nga fitting babeta na NASA. 1 million de vies. Tokos de maisons tamboula kitoko, ça marche très bien, ils ont kenema kitoko partout, ils ont bêta à mort koutou, n'en parlons pas. Nous boumons na marambezo sala partout, aux à la coco, aux à la maman mkolo, partout ba embara mort. À mort koutou kano, aux ba un coup, ba millions de vies autant. Tokos de maisons tamboula kitoko, to banga bisote, to c'est la bisote, tokos de péto kota challenge dans calamité pour na disque d'or ou bé à mort, tout le monde a un single d'or. Merci bien fidèles internautes, vous nous suivez partout dans le monde à travers votre chaîne Trace RDC News. Abonnez-vous massivement. Alex Ngandoumouna Moulouba, le Benjamin de la presse, votre serviteur est toujours là pour vous servir. Un grand merci à Paola Schengen Kilo à Londres, moi Sinzambazo Terokela. Pendant une année, le jeune boss, le fils du pays, Apachamou Pemouana Mama Linda, l'ambassadeur Ange Mwamba, tour du monde est jamais pareil avec toi mon vieux. Costa Beto, le patron de Plus 33, Podoka Kalunga, le prince de Dallas, Jojo Cheni Awada, Motoswag, Médecine Noire, un warrior de l'X, Station Express, sans oublier Nancy Doumbaya de moi, la reine de Plus 33. Je pense que vous avez vite compris lors de l'introduction de la bataille que je suis avec Fibologie, l'un des warriors, Apito Betane, vraiment ma solo. Fali Poupa King Eagle et puis naba actualité tout il y a mouvement n'engezo s'est déroulé naba activité na bango au bazo s'est préparé déjà pour le 30 juin marche de santé babia ba Playboy tout et ça on a tout ba détail na Fibologie à qui j'ai dit bonjour Fibologie. Oui, bonjour le grand journaliste Alex Ngandou. Bonjour vraiment na CP vraiment trop ndenzambe à permettre tout kutana susu. Ça ngama kitoko makasi. Voilà, bonne santé. Ouais, santé, moi mkeni ngana ki na maladie mais comme obenga ngana bitena ya na tout solo lango par rapport à makamdenge kendele mais ça va nzamba osala. Voilà, santé moi mkeni nzamba osala ba bon rétablissement déjà nde tozana Fibologie oza parmi ba warrior ba Playboy ou puis ba soutenara Fali Ipupa King Eagle IDP vision na bino ezala nini ya rozala pene ya Fali Ipupa. Bon, Warrior est un état d'esprit. Warrior est la sinon guerrier, un mot anglais, est la guerrier. Surtout ça, on a pour attaquer, kolande la marambutu ya aigle. Ko streamer, ko poster, ko kota na ba détail misusu pour na mamka ya valoriser aigle. Nde Warrior ça, mais ça m'a état d'esprit. Toi, ma Warrior belé, ba groupe belé, ba Playboy, ba les écoliers, ba na Fali Poupa, mais biso tout ana to benga maraba Warrior. Les amis état d'esprit, mais équipe Mobimbato partout. Partout, la communauté Mobimbato en France, en Afrique, tous les pays belé, Côte d'Ivoire, pays belé, belé, au trouver Warrior Bazana.
Voilà, bah Warrior Bazarna Boza toujours peine à Fali pour pas mais ceux qui te bito bando poussana l'état d'esprit de communauté ça vraiment mounene et c'est belé. Où sommes-nous avec disque d'or il y a Tokos 1 jusqu'à maintenant la 108 aux là qui date au bah pesa qui biso le 24 pour disque ça la certifié mais tous autres résultats malonga qu'est-ce qui empêche que Tokos 1 est à la certifié disque d'or? Non, il aurait empêché bazara calme baza poser ça le rôle la nini ministre de l'éducation après ça ndeta lo baté to plibier lelo ba pesi date to plibier le ba résultat et que ba plibier non té to c'est la kaka so pe ba plibier net ba plibier na Kinshasa to c'est la ba Congo ba plibier ba Lubumbashi ba résultat nango ya malembe ndé to c'est la d'abord bandaki da ko certifier ba msusu so pe to c'est à tourna biso baza calme disque d'or Tokos Enzali mutu ta palanga na Warrior tout boza no calme disque d'or ezanango tous là hein tour par tour ya malembe ba omona disque d'or Tokos ezala le roi babande na kuna malembe ya bana na Lubumbashi peut-être pe boya na Kinshasa malembe tous là disque d'or et pesama wana na siri bomba za ma calme motema pio hein ba Warrior disque d'or ezali bozala calme tous la tourna biso koma tozwa disque d'or ngo merci. Voilà disque d'or kalaté tour par tour ndenge ozoloba to matamuke Tokos D et Bima qui déjà depuis le 18 décembre évolution en tout le monde qui dans premier, deuxième, troisième mois et c'est là qui déjà top naba hit il y a France il y a pays presque moins belé tout le monde qui Tokos D et banda qui évoluer si quoi Tokos nous puis na Tokos D évolution en jusqu'à maintenant position Tokos D zoé bana les sous-souté fallait auto ça la presque moins temps belé en Europe et puis malgré ces derniers temps en Kin évolution Tokos désolé kanenge. Ah, évolution Tokos dès qui tôt comme à casse. Yomoro mona tezobeta partout ma. Na minute seconde dans le Tokos dès comme à 200 millions de vies na sportif 200 millions. Ça recompter ba chances au matara ba nombre de vies. Aujourd'hui couleur qui c'est 1 million de vies, migrants de rêve 1 million de vies. On a la version audio on a entangelo. Aujourd'hui migrants de rêve couleur. Aujourd'hui sous-sunini ozanga fitting au babetana na NASA 1 million de vies. Tokos de maison tamboula kitoko, ça marche très bien, ils ont kenema kitoko partout, ils ont bêta à mort koutou, n'en parlons pas. Nous boumons na marambo zo sala partout, aux à la coco, aux à la maman mkolo, partout ba embara à mort koutou kano, aux ba un coup, ba million de vies autant. Tokos de maison tamboula kitoko, to banga biso te, to c'est la biso Tokos de petoko ta challenge dans calamité pour na disque d'or ou be à mort tout le monde tous les single d'or tous la snap de toki challenge nango pour tous na mort pe single d'or Tokos dema impeccable 10 sur 10 rien à dire mtobo ya Tokos dazate mtobo ya Tokos dazalité fibologie tié là aux amoko ba fan ya ba Warrior ou bo soutenir Fali pour pas comment est-ce que évoluer un artiste Fali pour pas Tokos de enfin Tokos de tout ça qui na disque ya contrôle ou ça qui rumba tout monde qui banzembo ça qui belé le roi ba punition ba vouloir sans pouvoir ba donc banzembo ça qui vraiment belé ba fan love et ça na ba certains zembo ba clip nango ebimate mbala moko tout moni Fali pour pas aigle aye abimi selibiso Tokos de. Et puis tout le monde a déjà affiché aux circulé déjà 2022 sous disque rumba. Alors, na ba disque les cas qui le rôle contrôle, ba clip o ebimate suite na ngo za la ndenge ni otika la ba version audio. Misu se rotika la misu pe rotika la te. Pour mo da prise aigle dans le barake. Alinga ya na innovation mobe na musique ya Congo hein. Selon ye ndeti album Tokos des Abwe, akoki pe robimisa ba clip ya album ele kaki. Album ba rumba album le ka kindeti ba clip ya baba fan na love febima ba clip ya baba fan na de salamaki arobi misango etika la na version audio te moi quelques titres ebima ba punition tout mona ba webima bimate ebima mais avant à part ça et kinda kitoko tout monde na ba fan na love 1 million de vies et kokisi 1 million de vies clip moko nzembo audio moko et ça de 1 million de vies to banga biso te to na biso calme bazela ba mona Tokos DP Zali 2022 bazwa rumba kitoko marambo ezana bien baza bon calme marambo ezana bien ça la rabino ndenge ni ntongo fanda raboyo kaka na ba quartier po bozali ke ba musicien Fali pour pa baye banité et tant que bino ba Warrior na bika oyo ka ngope
wana bato balandela musique tende baloba bongo ba misia fali baebani makasi na minute na Congo ba misia ni baebani koleka fali baleki bango baraté parce que ba public déclare que ba misia fali na écran ba mona na raté voir même bino pe na ba fan ndenge to mona ba fan ya ba mouvement msusu baleka mais ba warrior pe ces derniers temps un pende na monde bokomi komeka kolamuka kolekara mais qu'est-ce qui empêche ba warrior balekate ba musicien poni lelo ni blokara balekate eza ba stratégie ya mouvement karatoni te ba misia balekaka baebani bakoleka jamais na TV kapamba baleka soki on a likambo loba yo ana likambo loba te ka pambo leki na TV leki ka obanda ko finga obanda ko loba n'importe quoi oleki na TV mais actualité ni bwana ngo disque ni bo beta wapi bo se produit voilà siko banani baleka ba bandi ko finga musicien ni na leka ko mo finga bato ngambo wana yo ebita totanga ba kombo na ba te biso te ba te braza po ngambo za la braza bato ka ya ngamba ba musicien ka ya nzela o bazo bima ba jeune talent oyo ba musicien mo ba kufa dakala oda to kunda bango déjà au mona leki ate parfois leki na TV bandi biloba biso ba musicien biso ba bongo te biso po ba leka il faut ba à base en actualité net actualité za betokos de ba concert to beta to beti na Rotana to beti na Romeo Golf to beti showcase sous na millionnaire wane maramba kolobela ngwana ka pambo bofando eka ko bandika peso otali balekela ka makamna biso base en actualité te au mona ka balekela ka makamna biso moi émission mobimba ndo lobela ka makambuka ya fali asala kibwe o ezongisa kibwe wazo mais lobela orchestre bino balobela ngo te ka makamna biso ba misa biso ba ebani biso moment ba warrior to ebani no koleka ba orchestre nyonso to ebani koleka ba orchestre belé presque ba warrior kaka fali te président na biso te aigle te biso mo ba warrior to ebani koleka ba orchestre tout ba orchestre belé kufa ba warrior baleki ba na succès to ebani koleka bango so to leka n'importe to leka ka to lo baraté ba misa na biso ba ebani ba ebi ba boloke ba ebi ba madruma ba ebi ba télé ba chef bolo yang ba ebi ba maiko ba ping pong ba ebi ba mbasi bourgeois ba ebani so to ande mona ba te biso mona ba warrior to l'équipe orchestre belé non na succès ezala te depuis monde ezala ba fan mo ya musicien mo be bazana succès koleka na ba leader rebelle rien à dire on tozaka toujours attaquer la ba musicien misusu biso to attaquer so attaquer fali te biso attaque na biso ba comprendre ngo te le grand journaliste Alex Ngang biso attaque na biso ezalaka ke to attaquer que to pesa artiste na biso valeur to matisa na ba stream na zo banini ba trophée banini parce que comme na sens msusu ke ne bazola ngo mabe na ça attaque na soki yo attaquer leader na biso ne biso pe to attaquer to réagir mo ko te komela kete esuka ka pa biso mo ba warrior de to attaquer to zongiselo ka o salaki biso to attaquer nyonso to attaquer nani o père na biso aboy fali to attaquer papa mo aboy biologique même président de la République tous après à attaquer ce gars saliga mabo fali boy to attaquer moi te to attaquer moko dernièrement à l'internet à sengi ba pardon boy na baloba mo ba busoba to attaquer à songi so comme senga ba pardon boy na boy oyebi mutango artiste ngo non lingala loba mo mais zo bloqué nga Olivier Nzengiti le pauvre de la ville mon vieux donc ba bisalonga ndenge to salaka ah ya papi mwakana la carte qui gagne bozala vraiment belé de sala ngesengo ton eba ke boze belé bolandaka biso Gilles Balmous Prod le big manager na peso bambote mon général Amos Mifilo King Mister Temple to sala ngo kaka ndenge to sala kango affaire autotune oti ko ningisa mukili autotune nzambe nanga autotune to moni autotune za logiciel correcteur to moni autotune ils ont déjà et comme déjà instrument alors nous avons la raison na makambo autotune tout le monde qui mombi kuna sali déclaration les boké bon ça c'est mombi na niveau comme on senga ba pardon biloba lobana premièrement na autotune na biso Alex Ngandu ba tutu ba ebi ba warrior ba ebi président Lionel Merezo na ebi ngo président Pemba ebi na makambo autotune d'abord premièrement zala non logicien après vous avez logicien et comme instrument les instruments il mon peut falloir le bac pour lui autotune les instruments autotune les instruments donc ils ont joué deux rôles avec oui. Instruments même tel logicien ça la premièrement ça non logicien après bah comme ça un instrument et ça non instrument tu vois tout à l'Italie dernièrement sur quelques jours à mettre Gims pas le bac en abi autotune les instruments bateau mettre Gims ça OK la bino ma ba warrior pour bozer na souffle bon on répondre ma autotune té mettre Gims ça OK la somme il mon na bino fallait ça non vient za grand frère na
Yemura Lubango la Côte d'Ivoire, c'est mon grand frère. Il m'a montré le chemin. Alors qu'il a besoin de m'avoir. Alors on a bien avant l'émission parce que la confrère on a dit le coup là, le bas qui était autotune, les instruments pour lui. Autotune on te moni ba mindele net non tous on non normal tout banon. On a depuis na botama première fois na comme autotune on pas fallu. Des mamans peut zumaka oui, on a ma sang qui fanatisme au bout na bout. Depuis na banda mamba musique na qui première mona autotune on pas fallu. Des mamans pe na yebi maman autotune ezabwe. Des mamans pe ba tout ba bien, on a ba to bazo contredire. Et la première fois ba comme moi autotune ba ba na bango ngote. Autotune eza dans le logiciel après combien d'instruments. Né arrangera son moi boy moi c'est quand fallait soit habite à 5 ans. Ba musicien congolais ba bando sale na ba live na bango yazo sale na enregistre na ba concert na ba live we beta autotune eza bongo mais bango lokola to rebité so bazala ka mtumde nini ba to ngama ba komi koloba n'importe on a qui jalousie mte sala bango bongo nzamba linga ni bango te nzamba préféra toujours fali ka nda yemba na message baba na batika biloba loba autotune les instruments biso tout au moni ba tout ba pesa ba vie na bango autotune les instruments to ebité so bango balingi nini fala sala boy o asali bi ebi na ti lokole na fali pour parking aide lobi ke ba finga ma ki fort hein ba finga na landa ki tiparana biloba loba na msusu ana bifinga kaka mutu ana ana betaka kute soki nani guitariste moi betane te te na kotanga kombo nete alobaka nde trop na kotanga kombo nete we betana orchestre moi ekufa de akale ekufa orchestre de panzani ekufa etikala orchestre mo basuka biso to sali bwe ba balekele émission basali longo émission mo bavandela ka kombo na biso ye mto abari biloba ba fingi na moni fingi ça est bien afo musicien beta non te musicien na na kotanga kombo nete pour na mona ki aleka mo mula ibe man des fois so quartier so sécurité na habiter so sécurité so na ouais bien abeta ka te pot de chapeau ba benga ke so nini musicien mo comme le de kimanga be to kangisa ka dernièrement boye to kangisa ka ouais bien musicien mkuse wana saratola te saratola musicien te saratola te oye bien na longtemps comme on so bi comme on tanga comme on aza musicien alekela ye émission ya sala rana komba fali na kombo ya fali musicien na betaka nete mais ara musicien abetaka nete le ba lati sera simba ra guitare telemi comme on epezo kimangai azande biloba loba fort aibara bablo msalo ba na TV bimisage moins serré bimisage le ram tatanga te intelligente yo le kiko tiki makambo orchestre na bino e banika kolobela makambo orchestre bato émission mobimba il était Voilà, nous continuons de avec Fibologie. Donc, Babiba Warrior, beaucoup tabo se connecter toujours. Donc, vous s'abonner vraiment, vous partager la vidéo. Nous avons ça la rapport, nous avons biso plaisir pour nous soutenir biso à travers Trace RDC News chaîne Owa Pito Mimela Rabino ben information vrai biso to yara vraiment to solo lara to betra masolo balaba la tête to solo rapenza o yakati. Fibologie, qu'est-ce qui se passe entre vous les Warriors et Céléo Scram? C'est le Scrum à salle de déclaration pour dire que vous êtes des fans sans impact. On dit vous en voutez, il y a mon bité pour Bangabino. Qu'est-ce qu'il y a avec le Scrum Poutine, le duc du Bandal? Makambo ba warion tout date et bien bisongo yeto qui parle na biso été yese le wana tangeli na c'est le wana. Ana fanatique révolté. Asila oh, c'est le fanatique a fallu révolter. Vrai fanatique il m'a fallu numéro 1 maillé. Yes, le changera na awa kamelo akoloba lelo boye kala tanga banda koloba ba koloba niki suma sani mtatindaga o benga fali aya to tsa poa kai moi changera malubo fali abenga ba tonton Maxi na o salelinga na album nanga na nzembo nanga ortotanazi aloba lelo a changé ba vie akomaka biloba pour fali apimela reso kete soki pantalon de salaire comme fanatique révolté. Et ya loba kutu ya wanoka ba no defi safali bilamba to bazana na bandal kala. Ya wapi? Yemta zala mona pétrole to karango sakara loba na bandala zala mona pétrole ba oteka pétrole. Et on les accords pour la bande débrouiller. Siko boya kabila fali pantalon dini. Fali na pesa fali mta eda na album na ortotanansi fali mta tsambongo pesa marambutu
oh voiture en tourner clip fali mutaya na mbonga sala na ngoba voiture nyo sotuye fali siko fali ya kabla fali pantalon de fali nda boya ndi basala soni na pimbera pantalon de bimise fanatique révolté ouais bah c'est le fanatique révolté ya lobo ya mombi kuto ki pagete da sila kala wana les rois des interviews ozoboya wana sele yo ah ya elo côté ya sila kala bébé tiana uda les ba fanatique mo bobenga bo alobi bozo benga fali pupa empereur mo razanga no royaume royaume ne biso to sali royaume ça royaume de ne biso ya za empereur biso royaume nango ba royaume bazali to partout na biso te Alex Ngam c'est le un problème à mutu faut ba sali ça y a un problème on les insulte insulte cité na bisende a un problème à mutu faut ba luka ba soigner agende telemato a un problème malade pour mutu mbolo bela rafali ah jaloux bena fanatique na biso za fanatique révolté aluka na lande la vie na e musique na e depuis ya kiki na kangami akozonga te bana mike ba bima to mona ba décaliste abazo bima ba beta ko leka e yelo côté émission banze monetika la ko finga fali boyena abimisa album ana nzembo te ka ko finga fali ko critiquer fali boyena afinga fali me fali mutonga kipagoti okotika te asida okada fala leki na miso tangi osele akipagete mais yé ka kotanga komba fali ana problème studio bi ka bimisa biloko moko beta makasa bieka nzembo moko za single dog ya wapi sia wana biloba ya obete loko ozomona te mutu maître Kim azosalela ba vidéo pampa mozo respecter te non maître Kim asala na vidéo c'est Léo ozomona te maître Kim asala selo ba vidéo pampa mazo so asala seke ya joyeux anniversaire à Sengi oh masa asala na joyeux anniversaire to senga ngo ya anniversaire na so asala seke ya joyeux anniversaire anniversaire vidéo ni c'est le mot asala ma so peut-être na featuring na maître Kim sozo banga te ya wapi ya nzembo ni na voix ni eh pardon tout le monde msusu c'est le wana baba mission te arriba écoutez je vais pardon bobo belanga moto marambo ezala vraiment passé fibologie tozo que lentement sirement vraiment na souka émission présence a fallu pour parking avec la carte sa bandal il paraît-il parce que ngana zala qui pété malgré ezaki déjà pembe nanga il paraît-il ezat tournage ya clip moko c'est quoi les clips au fallu pour